ba mama ya Kinshasa na ba mama Europe ba sala que ce soit affrontement tinsani wana ezalaki opesi mbwa boye mais ba mama Kinshasa deuxième fois yango toujours bazo beta bango na ndenga mokete frappe zo beta ma ndenga ko sakana te toke musika te tolanda nanu ndenge tisani esalemaki mokolo yango na pe tata Modibo Santu Europoye to bandi na Saint-Denis wana mama Deli na kwena na paroisse ya Saint-Denis to tie $540. Papa naza mwana komi de matadi et c'est tout ça alobi ailleurs on peut ta bio elote il faut y avoir mboka ya escaka eza Congo central domekana bona wisha domekana. Congo TV, il faut on a canal Congo TV. Merci bana Kine, bana Zabra, bana de partout bokolanda biso bana Congo Angola. Bino bokolanda biso na Europe, na États-Unis wapi. Vraiment merci. Na makanisi na bino pe ba suggestion na bino bokopesa biso tango nyonso. Solo émission na bino ba mama to lamuka eza kotalisa bino misala ya ba ma femme Kimbanguste na kati na RDC. Lina pe muna nini muska mufa na mbali. Musa nunga musa sala. Mais où est papa si vous m'avez vu la chose. Nous va nous est que nous me voir là na tuba. Na ine ke na kuwa mu. Dimanche, ngepesa la qui avait dimanche. Ngene parce que fait dimanche. Kesho kelima yafe tala kisika tata nzambe tena sosila ngazi ya tata nzambe. Kambe kozala ya 3 niveaux ya Congo Kinshasa, Congo Angola pe Congo Brazzaville. Bongo na lutendele kutu koloba te bino moko bomona misala ndenge ko salema. Tango nyonso misala eza ko tambola na ndenge moko ya kosakana te. Alors bande ko balandi pona ko talisa bino te na makanisi kitoko ya kozala kanango ba mama ya Kinshasa na ba mama Europe ba sala que ce soit affrontement tinsani wana ezalaki opesi mbwa boye mais ba mama Kinshasa deuxième fois yango toujours bazo beta bango na ndenga mokete frappe zo beta ma ndenga ko sakana te toke musika te tolanda nanu ndenge na pe tata Modibo Santu Europoye to bandi na Saint-Denis wana mama Deli na kwena na paroisse ya Saint-Denis to tie $540. Inoni na kombo ya tata mwana pe tata Modibo Santu mama Deli na zali mwana Europe to bandi na paroisse ya Saint-Denis to bandi na $540. Voilà. Mwana pe tata Modibo Santu ngai mama Amina na compte Kinshasa na pesi $600. Ouais! Torobaki lelo ndebe espèce mbongo yango $600. Ouais! Mon Nancy Lukoka maman nationale ya solo toyebi ete mati munene eza kondongwa na awawa ya solo toyebi ete mama odeje mama pilote esi akiaki tozobanga te ya pilote akwaterire Kinshasa bakokende wapi Europoye eza maboko na bango Il faut Il faut $1000. Oui. Ok, merci maman. Tubudila yandi tiala, tubudila yandi tiala, mama na beto ya beto.
lelo unusika jantusu itukidi kulutendele kupula ya mama mwilu kiriji 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 wishambre kutakomi na edo lelo bo pakata mbangu deja ya solo wana toti kolanda mama Tina na kombo ya tata mwana pe tata mwana Santu papa Sylvain ya solo bana na Europe baza kozela pe yo soki libezali pona Tina ya bitumba oyo kendongwana eza deja kondongwana na Kinshasa pe na mikili ya ngele soki libezali pona bana na papa. Merci na kombo ya tata mwana pe molimo Santu yambo totondi bango botondi tokumisi bango pona match ale basalaki effort ndenge balobaka moninga gagner sepela me babosa na tete tango le biloko bato mbwa babongisa mbangu nde lelo nde mbwa kolanda bango po récupérer loko na ye donc ba baby na bango ndenge baza wana to yende koya bana kin ba mama kin ba yende koya nde lelo nde boko sentir ndenge nsensana ezalaka biliaki bino bo ibikoki ya solo Tumato tukita Tumata Kinshasa tukumato tukukita Tumata Amoni bino bozo bang Europe me bovandi boendeni ba ezo kita te bangingo ebima bobimisa eso yoki nano bango ngingo eye deja bango balobi pe bazosela bino po baza makasi ngai ba mama nga nazalaki te natindamaki na lutenele pa tata mokonzi abule nazwi retard na kanisa na kuta bino lelo soki ekozala suite lobi me lelo tosilisa topemisi mitu lobi lisu tobandi mpo bino bolobi 2 jours biso tolobi likambo te me tolandisa tokopema bato mosusu bakende mosika ale lobi 7h biso toa na couvre feu biso tokontinue lobi yango tolandisa tata mokonzi abule aza kozela suite ndenge ezokende me namoni boobouge te tukundila ya nitala mama Amina ya beto unusika dia nsusu itukini kulutendele ukule ya mama mwenu kirisi ndenge nayebisaki bino ete bamama baza ya kolala te mosala ya mama mwilu ezotambola na ndenge moko kosakana te yo mama ozolanda biso oza na pongi yebaka yango tikali eloba bana mike okwei batiki yo kidiba bamama baza ya kotelema kaka na bokambemi bamama Rose Lukisimba Makese mama général bamama ya ville province ya Kinshasa tozwa Njili Kimbanseke Bumbu Makala Ngaliema basanganaki balobi ete bino bamama oyo bozokende kobunda na Congo Central mobimba kobanda na Kasangulu ti na Tiamfumu kota bachela banini Congo Central mobimba lo kobanda na Kasangulu ti na Tiamfumu pai mboka penza e bandela ese boyebi ke mboka ngwe bandela kuna na Tiamfumu na mwana na banana kuna banana batikalaka o bazala banana wana na banana kuna nde mboke bandela alors Congo Central bandi na Kasangulu ti kuna donc bandi kuna ti na Kasangulu nde Congo Central suki wana bopesi au revoir Congo Central alors bango nyonso wana babundaki na bakomino nga na tangeli bino tolanda bango entré na bango triomphal na mboka Matadi ndenge ezalelaki papa naza mwana commune Matadi esi sasa alobi aye awa kobeta bino elote ifaye bake mboka ya eskaka eza Congo Central tokomekana mpona wishambo tokomekana nazobanga te papa naza na esengo makasi pamba te mokonzi monene akiteli biso na mboka na biso
Papa, yo si omona ba konji baye na bana na bango bongo ba récupérer lisusu bazonga na bango biso lokola tozi mama ebende ya moto mama nationale banda banoma ye awa na matadi bayebi ete sikoyo mama général atikali komema ya lobi toke okende kotala bana sikoyo aye bongo msoto tika yazonga lisusu wana bakosi ado yo récupérer ma nationale toko récupérer ye toko bloquer ye awa bongo yo na matadi ozomona teke banda kupamba pamba château na ye moko yo aya afika kende kokota tala biloko eza kuna soko akoti kuna akolingana suko okende pa na bino te po kuna kisasa kosala bino na ndako te awa ye aye kotala château na ye ya afiki batongela ye ndenge ye alingi kovanda kosala kota awa bima kota na chambre ya bima kota awa bima akozoka ne suka kishasa te esili aye libela mpona koyamba bamama alors biso tolakisaka bino oyo ekoleka avant pendant et après yambo tisani esalema mwa mituna ezalaki parce que bato na bato bakendeki na force na bango matadi bango mpe babongomaki na ndenge na bango Kinshasa mpe elobi nga na kiti matadi nga mpe nake na ndenge na nga tolanda nanu avant tisani esalema mayema lekaki malobe elobamaki parce que ya suka tolandaka nde ya suka epai mwa mbate betamaka mais tokenda tolanda nanu maloba ndenge elobamaki na kolanda ndenge tisani kosalemela tolanda kokata obeta biso te na mboka na biso ya beta biso makasi nini nango yazala oyo kuta bata kolomboka tokosede mboka te obeta biso te tokobeta na nde naseki bango nanu naseki na mpona na kanda te epui nasepo bituma bana tata simoki mba okiaka deza ya kanda te matadi nde aza boye topesa bao deja avertissement keyeba kobetama lelo ndeka toyemba balinga te biso na matadi toniati mabela matadi oyo eza kini grand pays rdc loka makasi tobanga elo te surtout soka na kimbanse tobanga elo te ndenge toza bote complet biso bana na bamama na biso toye complet matadi ya kobetama ndenge bakobuka biso totika nde na président nguru mpo tobangaka te Kinshasa ebangaka te alembe boko betama matadi baza eloko te baza mikie papa Kinshasa balobela yango te ezaka force tranquille mokili mobimba yebi ke Kinshasa batumola yango te même papa ayebi yango tomonaki exemple ka 5 mois papa vandaki mise esili makambo mpe katani donc Kinshasa basakanaka nete maa national ayeka kotala bango mpo alakisa bango ndenge ni Kinshasa asalaka mpo basalaka koleka mpe to bakokana na Kinshasa solo bauti kolanda maloba mabango boyeba yango ete nayebisaka bino partout na église Kimbangu ce mercredi bamama bakozalaka esika moko bakendaka mpona kolela mboka na biso mpona kolelela mokili mobimba mpona kolelela mabota surtout mabota parce que ces derniers temps makambo ekomi ebele wana bitumba wana soki bakei bakutani esika moko mabondele kozalaka nde nayebisa bino ebandaka 10 heures partout okende ti ba 12 heures ekatani kasi bandeko balandi nsima mabondeli wana matei mpe kopesamaka nde nalakisaka bino na Kinshasa sikoyo botala ya bakongo ndenge ezalaka toke mosika te tolanda nanu matei oyo epesamaki façon wana Israël kaka ba apprendre un seul volonté ya ni mosi négligence
wapi mukele est-ce que ngesa la volonté ya nzambe to ngesa la volonté ya momosi est-ce que vana mukele vana ngengekele kili kufipa na misiku wapi mukele est-ce que réellement mumetele na mke vraiment kimbangiste yake passe te mwana ba quartier nkaka mutu nimepata verre ba kimbangiste ngina msepela lenge meluta kaka ale ba tuske nunde ngene amekweli bakina kutonga ngesa nini comportement hivi na quartier ezaleli mabe na quartier efandeli mabe elobeli mabe et surtout elobeli ba mama kimbangisi meka nini senge réponse il me rend kimia kopekisa ete ce qu'on peut se toler comme problème maman kimbangisi ozawa ezaleli nini yango tokolakisa na bapaya comportement nini yango tokolakisa na bapaya biso nde tokotambusa mokili lolenge nini balobi lolenge ya sika ya papa Simon Kimbangu sikoyo lolenge wana oyo oza nango eske eza ya sika ya papa Simon Kimbangu bie lolenge ya yo moko mama kimbangisi esosola mama kimbangisi esalaka volonté ya tata nzambe osalaka volonté ya yo te likambo nyonso lingi osala senga volonté ya tata nzambe e oyo elingi ye esalema salaka volonté ya tata nzambe olingo mibeko eske mpena mibeko bakela tanga beto mibeko pipa ta nsuka ta kokela eske mpena change kwani yango bepesa beto kusala beto mupena salila ya papa mpesa to sikla dimanche mutu kulamba ve eske mumulamba ve eske mutinguna tala diambe tuma ezana wele wa mukie kaka bepe kwa mani ani negligere na mona na dia deke kwa nyesa me ebe ko se bana bo lina pe muna ngene muska mu kwa na mbami muso na nunga muso na sala me buwe papa Simon Kimbangu buwe ya choso dilunga lumi eske mu be vanda kena tuba na ngeke na kuwa mu dimanche ngepesa kati ya ve dimanche ngene masekeve dimanche kesho fere mali ya ve tala kisika tata nzambe tena sosila ngazi ya tata nzambe muzima pasi kima kudia pasi nyonso pasi donc moyekele muzima bilanga tata mebuka baka occasion ya kwela na mputu ametula kendo na madame mwe na mputu sana kusosa muzima bebo ulisa mwe na nzambe sunga beba grâce nzambe sunga mungu ametula mwe kama na kwela na mputu ngenge na dikana kwa via bilanga mesa dikana hiki kuti ya ikuti yango babeso linga na manima polo wa kiankembo kikuti ina ngema fata au chaque jour ngena amuka ngereka ngebima ngekwa na dilanga ngekwa wapi ngekwa na kikuti na kwa Mungu na ngekwenda ngesala moja moska pele ngoza wani baka ngekuwa ingeta papa ma papa nibaka vol amekwenda na putu amekwenda na sala mshangi ndane sunga ametuba atukata umefwana fomutinda batu bakola bakila munu kendo munu samu alikwiza awa na putu beto kemera kitwa na kese mbina mona putu yapeni sepera na yao mama ngombe kiluma ngombe bakola bila mutwa yango ninango la nonga yango la lata ka mikolo nyonso ka yango na yango lelo penza na ulata mosute poanu kama yango yango banda kolata mo rete moko eza na ote lelo na kolata mo te amekwela bila amebaki kuta mkolo wake nkengo amevula ametula kuna na mpanzi amala sala kuna betata ametinda mu ametua kwenda na bwala ngemona yawe pesa itinéraire ngemona belanda na bila amemonsa place ke bila ngemona mama mose fata kikuto esonga kolo wake nkengo esa baka mama ina tuwa na va beno kuisa na yande kento pile mkoba usina lo ingeta papa ina beno kuisa tina bwana kuta kamelanda na bila leo mama ya fulanga kikuti dikago pe papa kuisa na dilanga amekota amebaki kikuti ngo amevuata kikago na tamla na kikuti mama ngo alendika na kikuti keleze amekota kikuti na yaka tata yende kuisa na dilanga amekota dilanga tala mama nyoso mutufata kola wa kenkengo ikeleze amemona dikago basi wala kuna bamesolika na ndimani kolo wa kenkengo tata muto seke muto ametinda mu ya seke dikago wala tinda mu mutuve amebadi kapa mo amekosa na avion ba ne kwenda putu leba kwenda na putu bakala eba mekita muto mutu ketinda mu
muti na yekento mume o mume tambula bila nganyos mwemo utakolo wa kenkengo ikele me utakolo wa kenkengo na likaku ya yao misala ba ka likaku ne utakolo wa kenkengo menata yani ametua kento mutu bila kikuta na vula ya uve ti baka luka bokila kento mutu andi o menge muti na mutu ka ba o mona ni fe bosi kikuti mutu kila kange o antuka baka na mulemba kamu chaque jour yao na kuta lemba me vula yao le mutu la manje ko dikaku sala vuata yao ametua madame gene raté ame raté ko na kutu samna nini amemona ke trop c'est trop mutini mosi muna ye kimbangiste misiku comme ne kuma trop c'est trop beta mona le te kia mosi ve na lembi nanga na zonge nanga mabe na zonge nanga makamu nanga tala esika to ko raté kembo ta tanza na zongosa mama wana rata ki okende poto alela ki mobala yebisi en tout cas plus question auto s'acquitter yasu kami wiza ke kwiza ovanza wanyona wena epasi muna wa ukadidira onyana kami tata mwana pepe vya ndogo tata nzambi mfumu Yesu nange tata mwana vilela beto vevudula funda matondo na yai saila beto kubana suka tena kilokula yai papa beteka kufwana vefu alisa beto tali kapitana disima tali beto wakutana awa samuna usasila ndinga ngepe kusala kisalo kilungu yai le 28 juillet beto vikila kaya mingi kasina kilokula yai beto kumana kilungu amobika ngesika bika ngesituswa Nemelanda bisangu nyonso menoka alokola mvula nili jaka mgetuba nili jaka betelomba bisangu nyonso menoka awa papa bika ngekutika yao yakwana lokola mbukede frena talisa nge sangu to bagila luvuvamu sangu za kumwete Yesu Kristo yozola wanzani wa seto ye mtu alia mwana velela bika wakalanga yeto tukaya kwa elevu seye mwana ye tata mwana velela